Saki Olingi Otala émission Yakambangu Info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala Info plus Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César kao Info plus tala pe mona Info plus otala kawa. Bienvenue sur votre chaîne www Info plus. Et ça bon wabino katia voka étoile filante hein? La barbicade de la prince donc bikolo babe nga mbondokai baze ba vient nga japonais Kyoto lobi katia nde makambu donc bisika za na peso mbote na résidence na mbote ya trop na bandi émission nga et sepelisa bana ya poto nyonso émission nga sepelisa parti luyanu ya Sabine Voka et sepelisa pido tuli émission nga sepelisa batu nyonso bazolanda nga et pourquoi pas Feli Bakento donc bisika za ba gros bisous na pesi bino bambote ya trop mutnazane mikolo ba benge yende actualité yende makambu bo découvrir mingi ba benge en tout cas mais bo ye ba pe vrai non na e pour makambo za ebele. Bonjour en tout cas. Ah bonjour maman Katia Voka. Yo makambo na habité na benga o leader na benga o artiste comédien na benga o artiste musicien na zo ebate nga komona nga en tout cas hein? Vrai nom na nga ezali Bopamu Jimmy Bopamu Mbalongo Jimmy en tout cas dans non na nga scène mais ce que ngai naza na nga exigeante kombo nyonso yo sepela ko benga ngo benga so benga nga ta en tout cas kaka yo. Merci beaucoup pour sans plus tarder place tozali na ina eba toye place ozo répéter toye pour na moni na théâtre ezali musique ezali ozo sa nyonso kaka awa précisément toza na place ah. Bon awa tozali na chez Louison dans staff podium et là na Maringa numéro 1 sur avenue Prince Kasavubu tout près de Victoire. Donc awa ndeza siège nanga Maringa numéro 1. Moi siège nanga répétition. OK, merci Jimmy en tout cas tout moni lelo zo beta musique, lelo pe théâtre au combinango tous les deux to sala randeni. Bon nga ezali groupe polyvalent en tout cas international. C'est que quand la groupe nangana tozana batundambu ba osala ballet, ezana batundambu ba osala musique comédie, ezapena batundambu ba osala théâtre. Mais un musuba omona mutu muso osala ballet mais osala pe théâtre. Mutu muso osala musique comédie, osala pe théâtre. Mutu musupe osala musique comédie, osala pe ballet. Donc banda siko na ye ko sala groupe na ngai banda na bandi ba groupe na ngai lelo na ke ba 12 ans on a sali ba 11 ans on a sali nini carrière ngamo na za ko diriger ba groupe. Yo mo zo diriger ba groupe na yo mo zo sa carrière na yo donc makambo za ebele oza na studio koti déjà studio pour makambo zo préparer il paraît que ozaki na studio obimi to koti. Bon nazali tango loko na ngane bimaki ya balu bamongo ezalaki album ana komo na ngoza kindunguzika eza album moko vraiment eza na 5 titres plus générique ezali album mo comédie donc eza na ngoya musique na biso toyoka te eza musique comédie eza papa na mama na bana bakofa na ndako baolanda comédie nanga eza misiki ekobeta pe na ekobeta ba seben pe ya kanda na ba rythme traditionnel boyoka pena ki tsaka pena ezobeta mais eza nze moment que même papa fandi même mama fandi bana bafandi bakoyemba na bango baobeta ngo eza te nzembo eza ke so nzembo ebandi mama bengani bana bokende olala te yango te wana te. En tout cas, vraiment, émission Ezo Sepelisa, Patrick Moulele, Ezo Sepelisa, Babimboli, Ezo Sepelisa, Mobalia Moulai, mon grand frère propre, Patrick Mojo, pourquoi pas Fanfan Touli, n'a pas si tout bambote, il y a trop de place pour Zali, Jimmy en tout cas, on a évacué, on a babombo, subitement, Obimi Karabo, comme musicien, lobby, ok, bo, lobo zongi, bo, épée, comme on et Luke le Lilo sous Makambu,
eza réellement kende toyoka ki bafunda ki baporta ki plainte ozoleka su na TVT grâce ya papa Molière ka ndenge asalaka ka ndenge asepelisaka bino abundelaka bino ba peuple congolaise obimi lisusu na actualité okoma otalama donc bon eloko eza wana mama na koloba ke ngai nazalaki moteki bombo nasi oyebaki ngai nazotambusa bombo par-ci par-là nazalaki nini vendeur ambulant mais dans ma grande surprise na mokano ya nzambe nde esalaka lelo nzambe atomboli nga mpo akotaki na motema ser moko Bibi Kawaya filme nga bapiblie image wana lelo esali ke nayebana en tout cas vraiment eza bien mais lelo komi ntango nakomi en tout cas bato bakomi kosepela na nga lisu bakwelisi lisu motion mosusu bafundi en tout cas mpo asamba o afingi baluba mais sans tenir compte ke nzembo na nga na baluba bazosepela nango mingi bakongo bazosepela nango batetela baswahili même bamongo bazosepela nango mingi sikoyo dossier onde bafundaki osilisi okomi oleka déjà na TV to ndeni bon dossier nanu asilisi te mpo déjà namonaki papa Molière déjà abengaki ngai ayebisi nga alobi naza après soki bakosenga présence na nga na okende komilakisa bapose nga mpe baquestion selo ndenge nga nasalaki eloko na nga mais nayebi ke bavoka na nga bakosambela ngai tokolanda parti ndamdamu ti kosila mais nga nazomona ntina ya kofunda nga eza te mpo nzembo wana tika kofinga ni baluba ni batetela kutu baswahili baza na pouvoir bango tu batika koloba eloko te mais muto oyo abimi alobi kofingi baluba a reconnaître que yo finge baluba yo obotika lofinga ndeni mpo tiaki kofunda oseki oreconnaître que en tout cas afingaki baluba donc afundaki opamba te te nga nafingi baluba te nalobi baboti na tembe est-ce que so orapele mu baboti na tembe eza kofinga batondisi Kishasa ekomi mulunge donc te eza kofinga te Kishasa ekomi mulunge eza kofinga enchire ezalaka te so oyebisi mutu Kishasa ekomi mulunge yango wana enchire mama ya solo mpe nde tokola na nde totanga baklasse quand même temps toza na niveau d'étude il faut peut-être faire voir yango na miso ya bato so mutu alobi Kishasa ekomi mulunge nde kofinga maintenant na tie tembeke lelo baluba baza ebele na Kishasa mais nga to nalobaki Kishasa ekomi mulunge natenaki compte te ke mpo na baluba batie mulunge na Kishasa nga nalobaki Kishasa ekomi mulunge natenaki compte omoni bamoto donc bamoto ekomi ebele na Kishasa soki omoni moto azala na tio d'échappement moto wana epesaka chaleur so bachaleur a tio d'échappement tellement ekomi ebele na Kishasa yango soki omoni Kishasa ekomi mulunge tellement eza nzembo jamais nakoyembaka mbala moko bamoto etondi tio d'échappement ekomisi Kishasa mulunge wana tieka Kishasa ekomi mulunge en tout cas défendre yango vraiment bien oza vraiment comédien oza vraiment artiste mpo oyebi kodéfendre likambo na yo en tout cas ndenge na tuna boye lelo soki neti mutu aye se présenter neti Jeff Puto alobi na produire en tout cas siège na yo eza api akoya olukela kaka awa to aluko na bureau nini to za na manager oyo bakobenga directement bana poto baolanda biso naza na posa en tout cas faut na passer par mutu mobo faut na leka directement na bureau na ende omona batokenda balazamba boye ata yawe razate mokuta manzaka manko bazana ka pona bino Jimmy en tout cas pozara na batwana ba maître que o lelo Jimmy en tout cas tazate na yo lukande ba na bon ngai na zelo na bonsambe na zelo na pe na bonsambe ngo salinga na za inutile ozala ba maître nazo manza menem tabatela biso mais en quelque to artiste moi sécurité pesanga te mais nazo souhaiter na bandeko nyonso to ba grand boss bandeko na biso ba mba soutenir ngai o balingi bazwanga soki boye na maringa numéro 1 na Kasavubu otuni kaka espace podium et pas papa Louison na répéta wana de mercredi de 7h30 à 12h30 à 11h30 na répétaka na mercredi na vendredi okozwanga soki wana te na pesaki déjà na numéro na ngai bozwi numéro na ngai na plus 243 85 26 61 104
85 26 61 104 ou bien 81 481 60 60 81 481 60 60 wana zwinga direct na kopesa au bureau na nga bokosolola bozwi compromis makamnyos na manager na nga de Chris Kalema boza compromis nyos na profiter pe na pesa mbote na de Chris Kalema na pesa mbote ya to grand frère ya baleke belé grand frère ya batu ya pido tourli donc na pesa mbote ya to donc bisiko zali ya mote meza ya kokita tala kaka yo zali wana donc na sepeli mingi ya trop todo kende na ko chiter l'émission na biso en tout cas zali na e oza posa en tout cas pe bakangi ete aza pe na prison te azali azotambola lelo toza na répétition na a place à répétaka bozoye vendredi mercredi azali oza posa na e apesi numéro na e bana poto nyonso boluka bomona en tout cas soko tindi na oka mutu en tout cas ça vraiment permanent bomona na e bo solola nyonso bolinga bo azana donc pona bino Jimmy en tout cas okendaka pe ba voyage pe la ko moi trop bako benga ope yaka place boye to voyager bako pe na pe yaka oso beta concert oui na beta na uti ko beta concert na beta concert ça fait lelo 3 semaines na beta concert na Tsango na Kingasa na salle Captias na direction Siforco na beta concert moi za ki pena très agréé za ki kitoko fort combien kotoku na ndi kotoku na babandi baleki trop combien ndi bon kuna babandi kande to loba ngolo monika nde na solo bake bande ko nyonso dana oya basala ka mabe wana botika musala wana bolanda ata lisolo ya en tout cas ndenga tamusaka bombo lelo pe nzamba sali e grâce mais na oyo biso mama na kendaki kuna na joaki na longwa kuna 22h vraiment makamyo se lekai bien même ba noko na biso bazala moi batamakasi ba edaki ngai même na sécurité na bango nazalaki nasalaki pena plein so olingi mange komona image naza na population maka nasalaki plein maka yanke batonda kuna oke posali plein kutu bale na nga ebinaki fort bana nga théâtre oyo baza na bale babinaki makasi groupe ya bamibale ebinaki nga moko mpe nayaki kosukisa ya théâtre mais ba danseuse baza na côté musique comédie mais ballet ça ce côté traditionnel oyo bapenda na obeta kitaka tsaka pe to oyema na monoko mokilobe kilobe mwata mongale tumbobe mwata mongale tumbobe wo tumbobe mwata mongale tumbobe mwata mongale tumbobe aleli koluke tumbobe akata konye tumbobe mwata mongale tumbobe donc biloko esebele banzembo vraiment en tout cas c'est pas si bankana nanga banoko nanga tu ya bamongo ba famille tu ikongo Jean-Paul ikongo Camille ikongo banoko nanga bamongo nzembo esepelisi bino na lingaka bino trop taka biso bamongo bala mongo kelengi masa manga ne mosunya ntabane lengi boyoki masa mongo aleki naza na nzembo mona yemba bala mongala oyo kalontela obala mongala oyo kalontela oliaka mabongo oliaka bampiki ofandaka na nganda obotambula mwana okumbaka babwato bongo sumbaka ne bale eza nzembo na nga na yemba mais nayoki dia bato misu bainterprétant basote bainterprétant ngam na yemba ngo na composaka na 2012 na propagande utayi koleka basérie wana nde série na salaki yango mais naye koyoka na 2016 mutu mosu ayembi yango na studio alobi eza ya ye orapelenga mpe lomo na bosanaki kotuna yo chance il paraîtrait que brigade ayembaka eloko non mais ti sikoyo eloko yango mpe ebimaka te mais toyokaka brigade ana eloko en tout cas mo brigade ti sikoyo ebima te eza ya solo bosila na nde nino bomela ye moto mpo iparto funda ye toyokaki falo funda brigade botika nini procédure mpe lali nango kama bon ozomona nga mpena nzambe nde moto apesi nga mayele oyo vraiment moto nyonso osala nga mabe nyonso naotikaka na maboko ya nzambe mais nde makambo wana deja ekomaki na bamaître avocat na nga ifalaki do bainterpele mais makambo yango eza nano en cours tozotala nano mais eloko eza wana
tanga yoki nga na bimise loko na ngai na télévision papa Molaire akomo l'exango ya kimi mbangu na studio déjà bete loko pe azui abimisi déjà album ezobeta. Mais tandis que ngai eloko na nga na kotsango na sokoda na kotsango na sansir na me bimite mais déjà ye azo yembango déjà. Mais beta matin. Nga moko kolo na ona bimisi ezobeta ma déjà abimisi album ezobeta ma déjà. Et les cadres ba télévision na tala. Non, na yokango te ndepe na tambola bona na yokango te dans liemo mukolo makambo confirmant on sait que c'est solo c'est comme na ba censure c'est comme na ba avocat donc likambo eza vraiment ya solo obimi c'est le côté kozo ya muninga te tika mukolo eloko régner nango après yo kozongo na sima yemo fa dondo nango kodondo ngo tolo bezaka ya pamba nga na sali lo na créer na nga kande na nga boye nga kati avoka nga makambo nga barbika nga nde étoile filante ya presse après mutu mo pa ya bimé ndo dondo non tika nga mona na dondo nango na dondo na grand fan nga Fafa Bintu na dondo na Willy Musheni kadi ya mboka na dondo na Babi Mboli agence BDM na dondo na bango nyonso po yo zuye na sima basala ka bongo ba ozelo ko muninga boyende ça encore na en tout cas to comme que na suka nino oyebisa na ba mélomane na yo ba o bazolanda na poto ba o bazolanda parti par là nino oyebisa bango ba nouvelle ezani nouvelle ezali en tout cas na studio makamu oyo vraiment ebominga do nende na oloba na arrêter moi studio muke pas to résoudre dans makamu oyo vraiment da passe na mutema na studio non c'est la 5 titres plus génériques et la musique comédie bozwango boyoka façon ebeteli bon na ba vitesse à nyama donc en tout cas artiste na bino aza bo sepela makasi babiloko wana nyonso boyokaka na o boala koyoka boyoka ngo pena en CD et puis bomona ba visuel nango mais loko na ina lobe ya bino motu ezaka ke motu nyonso asepela en tout cas so lingo soutenir nga so makoke zate so salela ka réseau RTL c'est la réseau RTL comme on a passé aussi ka code na ngai o tsango ta sonnerie d'attente et la façon pour soutenir ba œuvre nanga donc le code na ngezali étoile 43 77 étoile 12 dièse donc étoile 43 77 étoile 12 dièse au fini yes sonnerie d'attente koti moi muke ana pe ngana e soutenir ngai na ba œuvre on a sala wana réseau wana eza na RTL mais bandeko ba soutenir nga net na poto na pe mbote na ngai et pas papa na ngai Edi Bonganga papa na ngai Edi Bonganga le grand boss Tania Bonganga wet na pesi bine bela ba mbote na pesi mbote na ngai na mama mère Ziko ya gros Belisha vieux gros Belisha mfuma bilele na pesi be mbote na nga na Rijandi un enfant pas comme les autres bonne guérison place aux Ali nzambe bena bikisayo vraiment la pesi mbote na nga na mama Tete la baronne de Genève mama Kilunda Nzinga mama Kulutu na bango na pesi mbote na mama Clémentine Kilunda na pesi mbote na Anne-Marie Mabanda Vicky Mabanda Maketa na États-Unis na pe mbote na famille Kanda na Canada Gladys Kanda Diana Kanda Jonathan Kanda pe mama Françoise Kanda pe papa François Kanda na pesi mbote na ngai na vie na ngai Antimo Antonio de Toulouse vie na ngai bela ba salam donc na pesi mbote na ngai na ve Wani Maimona na pe mbote na mama la boma na pe mbote na ngai na papa Nembalemba na pesi mbote na Lisa Nembalemba na Junior Nembalemba na pe mbote na ngai na honorable Jacques le Mola vraiment na pesi mbote na batu nyonso oyo ba soutenaka ngai o na tangi kombote mama Mimi Mbodo na pesi bela ba mbote na pesi mbote na ngai na batu nyonso ba soutenaka ngai vraiment na porter bino na cœur na pe mbote pe lisusu na DJ DJ na DJ na biso ya munene o ya Simbi Kishasa DJ na Abdul na peso bela ba mbote mais na yoki balobi
Donc au commun passe partout, au commun partout yo, na Afrique du Sud yo, na France yo, na Dubaï yo, na Lubumbashi yo, vraiment bela bambote, hein? Na pesi bino nyonso bambote, bela pesi pe mbote na DJ Amarula, place aux ailes bela basala. Vraiment kitoko to na pesi pe mbote na DJ Love na kata Paris. Vraiment to comme na suka émission na biso na bosante grand frère Junior Kabananga ya Chimène Dior, maman na Anaël Kabananga et Giovanni Kabananga, staff nanga mobimba Karine Gola de la patronne, Merveille Moutete Véronique Lalou à place aux na Pesibino Bambo Théâtre John Pongo et pourquoi pas aussi Peggy Bonsolo et Romy Oyo Kalami qui était de retour. Bon, moi, je suis na Brazzaville pour makambo eza ebele. Jimmy en tout cas toko telema po et là ko wana esepelisa bana poto ebele donc Feli Bakento nde makambo hein oncle azaka ya yemo ta meza ya biso nyonso donc bisika za na pesi yo mbote osala biso biloko wana esepelisa ta Mobaye Kinshasa makolo, bateki biteka, baboti na tembe, batondisi Kinshasa, batondisi wenza lufu, Kinshasa komi mulunge, balu. Bawutaki bamboka, baye koteka mimbongo, bapupolaki bapupu, baniki masangu, basali kiboyi, baya. Bayaka tikiti baye likola mintuka bamemeli biso kwanga baye koteka basafu babombi likaebu na poshi batekeli biso mbasu bako bawutaki bamboka baye kotonda na kini bafongoli babutike bakomi na bafarmasi bakomi bakomissionnaire bamatisi baloso mipikwa pondu emati mafuta mbila emati ebate bawutaki bamboka baye kotonda na kini bafongoli babutike bakomi na badepo batongi babare baye kotonda na kini batongi bimeble batelema na baliko mpona batala voisin mozuri baswahili antu po baye kotonda na kini baboti na tembe batondisi Kinshasa komi mulunge balu. Ok, merci. Donc comme na suka ya émission na biso, émission s'appelle si papa na Richmond Hans les sel et s'appelle si bana Porto bana Belgique bana Londres hein. Émission onde ya makambu donc yende na benga mikolo yende actualité. Na remercier mbona pesi susu mbote na ba onyosa balanda kingai po bo continuer kolanda ngai ba mbote ya to na remercier équipe technique na mbezala kinanga to manana annonce suki sana des annonces Hussein Tsasi na pesi mon cordon Mustafa Malembe ba place Zambote et mon ami Vasco de Gama Chibangu na bo santé DG Luc Mendong hein on est du cœur passe aux ali bana toujours mambo que les malembe peut to comme na biso kaka hein mama waza on savante poesi là et l'on se bana na 0 peut comme na 1 ngape na makambu na ngai na pesi bino mbote ya toto mona la prochaine teko wangana po sureteko wangana po piketeko wangana po liketeko wangana po sureteko wangana po piketeko wangana po liketeko lile Macha moluba lokola bebe nye Moswahili lokola bebe nye Motetela lokola bebe nye Kati oya mungala lokole bende Oya mungala lokole bende Baori keteko wangana Po sureteko wangana Po liketeko wangana Po sureteko wangana Po piketeko wangana Po sureteko wangana Po sureteko wangana
oyo diketeko En tout cas. Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka